Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nakanisi vous remarquez donc plateau Nabiso y a Paris donc na zonga qui déjà Paris botala qui ndengena longwa kuna pe ndengena koma ki awa donc lelo ezali émission Nabiso ya liboso awa na kati ya Paris. Donc, j'en profite de l'occasion pour remercier Batu Nyoso tout Oyo, Bayamba Kinga Kuna na Londres parce que les kaki malamu ya malamu ebele donc en particulier José Kanoa qui kakamene na maître Wera Mukuna vraiment na remercier bino mingi nazalaki bien accueilli vraiment Nyoso tout et les kaki ndenge to lingaki et les cas. Pour la première émission na biso oyo na kati ya Paris donc na lingaki bomuni ndenge na epsa binoka 5 minutes biso to sala émission par émotion te to zelaka nanu to zuba elema to talina ndenge ezali kokende vraiment après to yeba ndenge ni to sala parce que au cause de la presse après makambo changer donc émission oyo ya lelo comme vous pouvez vous en douter comme il fallait s'y attendre na kokaki jamais kotika Maloba Oyo Mabunda, donc présidente et assemblée à Lobaki, par rapport il y a dissolution. Donc vraiment, heureusement, Nazalaki Kuna et puis Batoupe, Batalaki, Makambundenge Lekaki, donc vraiment Nazako Kamwa, vraiment Bamoui Moussous n'a pas compris na bangote. Donc Nayebi Koutouté, donc et puis Sukonga Nazotuna, donc et puis les Lopé perdé. Bazali Kobanga, donc représentante na bango, Janine Mabunda wana, Bazali Kobanga, na ebité pourquoi Bazali Kobanga, pourquoi bakomi na ba palpite boy. Donc président de la République, na adresse na ekuna na Londres, atanga ikutu kombo ata ya dissolution te. Aloba ki kutu makambo wana te, yekutu abandaki alobi azali kutu na tina ya dissoudre assemblée te, na tango ke soki makambo ezali bien, soki crise ezali te. Mais ceux qui bango baye na ba contre-état bazo kene nango na ndenge ya lobi te parce que ya lobi jusqu'à preuve du contraire tisikoyo ezala ba ministre ya étiquette ya Kanambe ezala ba ministre na ye banda premier ministre mutu moko azoya na ba contre-état te ke o ba pesi mitindo donc aya na ba contre-état to mona kata biso moko ndenge bayaka parce que bazoro banga bayebi ke kutu bango soki ba longoli moko na bango ba ozasu musala te parce que ba kozonga ka lisu te bazeli na chance pour na coalition ba koti na kata masolo me yeba ke soki Félix Satio biku rouge ndenga lo baikuna donc bato pe perdre musala ezate ya ono moni ba komi luzitu ndenge biso ba Congo ba lo ba luzitu zo mona mutu awapesa mbote ya kitisi mutu nase parce que ba yebi ke vi na bango ezali na maboko ya Félix Antoine Tshisekedi Beton. Donc avant kutu na continuer nanu parce que lelo mama wana soki mwati wana toko vande la ye penza donc to expliquer parce que azo comprendre ma solote ou bien azo faire semblant à comprendre te parce que président de la République aza muninga na été donc tozo Sénat tozo Assemblée nationale mu kondi na bango eza président de la République. Donc ceux qui a lobby li kambu mutumoko refioto lambanga zate parce que Sénat na Assemblée nationale et l'équipe Félix Antoine Tshisekedi te na pouvoir il y a président de la République donc boyo kabino parce que président de la République atanga ikutu masolo anate na suka kutu tangwa lobby ke soki na monique makambu oyo ya peuple ndenge ngai na tchaki boule parce que bango bazali bato peuple te bango basala jamais peuple pendant 18 ans na bango sikote bakosa la peuple a lobby kutu soika na moni ezali ko continuer boye donc na kozala obligé na sala atika sin boye public mutezongi saki dissolution yekuta tangi kutu makambo ngote mais siko moni bato ka soki ba comme na ba palpite parce que ba yebi masolo ni ezo sala boka o yemo président de la République alobaki na Londres concernant dissolution bakomi koyima naza koyoka yango bakomi kopesa biso ba intention o toza nango te
balobi soki mbula moko ekoki président loko la constitution elobi ako dissoudre Assemblée nationale. Mais quand on lobby, ce qui n'a dissoudre l'Assemblée nationale, ça veut dire que crise est côté Namboka. Donc, n'a koki ko dissoudre l'Assemblée nationale tant que crise est alité. Mais ce qui vous poussez na crise, ce qui n'a comme moment que mission na yeli na moto ya mboka, ya ko sale la peuple nangai. Bokomi ko bebi sayango. Suka suka nini? Qui bo pousse ngai na crise. Soki na komomona que mission nga na yeli na moto ya mboka ya ko sale la peuple na ngai. Bokomi ko bebi sayango. Suka suka nini? Voilà. Donc Bilomo Boito Landa, bon moni président de la République ndenga lobaki. Donc bisoku tu babou les alaki déjà ku soki ndengini mais président avant si batnase alobi soki makambezo ke ndengi bazo kende sikoyo. Il y a pas de raison que à dissoudre l'Assemblée nationale. Azakut na raison anate mais soki bazo ele ba contre-état amoni ke makambo oyo asalaki pona peuple boule oyo azana ngo pona mboka na biso ke liboso amoni ke batwana po batwana bakoza na idolo moko neti président de la République te le peuple d'abord. Bazana yango te donc bakoki kutu kolobate ke siko bakomi na souci à peuple bazali na souci à peuple te soka moni ke bazo ele ba contre-état sur contre-état ah wana kosi esprit la musique à cause esprit canaille donc ja masole sili mais bon moni place yango oyo alobi yango te mais siko ngala zali ko tuna présidente oyo mabunda wana zali présidente ya assemblée nationale o mususu wana o papa wana mususu wana o alakisa bolumbo lune soki wapi wana so ezali na bamboka mususu na le akanambe tembe déjà démissionné kutumbe balimusa ye donc vraiment ye azali président ya Sénat mais président Fachi Beton azali institution bon moi te kazara na visite azara na donc ye le losogi na yebisi bino que président de la République Fachi akanyo mitif mutu akolonga na mitif wana te à moins que maman Marthe bon de la moine na respect na biso ba bantu akoyoko mais ceux qui président de la République akanyo mitif ceux qui président de la République abimi le lo alobi que j'ai dissous l'Assemblée mutu moko ko fiotola te mutu mbongo akoloba alongo ezalité mais okomoni ko tunga nde na otala boye omoni makambo il faut kendeka bo parce que ekendeka boye to beba na kambala moko donc ba dissous et puis to yeba déjà que président de la République a dissoudre masolo wana parce que batwana jamais tokoki koke na bango tina suka et puis mais momi na kana comprendre déjà botala ba regard za ina on ba parler du peuple bino mo bozo mona photo na tindenga zota parler denga zota président de la République na kaisa ndoko boule soki ba faire nini sia yé toke na yoa pe biloko zonge si ba sambusa na kanambe biloko koma libabe donc tandeka zota ba regard donc yanga ba colère à jour wana parce que ndo sala ba avance na ye tant Monique Félix donc football azo ki pété donc à Monique donc Simbate a communié na ba compte bon moi le jour wana te ndeka zaki gentil mais akanisa ene biso toke na yo apisia donc yé momi wana donc mabunda wana azali na habilité te ya constater crise seul mutu azali na habilité à constater crise sur les alliés et ça président de la République donc na marque écoute attaque crise exacte sur le président de la République alala la muki abi crise koti juja di je dissous mutu moko ko fiotulambanga te mutu moko lo ba contraire azate masole sili et puis bino bozo bangani bino batu soki ya pepper de soki nini bo ba soki raïs na bino balingake na peuple mais bozo banga pona pourquoi beaucoup na ba palpite ceux qui va dissoudre des occasions m'aura bien beau là que ça qui vraiment peuple linga bino bo gagner surtout pour la deuxième fois au lieu de la 2023 tu peux ça bino chance beau là que ça ma casse na bino parce que ba que peuple za si masoki ya raïs na bino soki nani to dissoudre après tu kotala mais bo yeba que ceux qui va dissoudre na kasi na kati kuna na kasi boza obela député moko bien mi balé donc boko gagner kate et puis boyeba que suka nango ezali kaka ndenge wana donc nazo comprendre été beaucoup na ba palpite au président donc alobaki makambo o boyoki ndenga lobaki mais au moins ka so bazo banga ba makamni bazo banga ceux qui bazo banga ba makamni et puis ceux qui président azana boule morobo yé mabunda wana azana kamoko kutute ya kolobaki asa neta contredire président
Mabunda za nani po aya loba na likambo président a lobby boye yekutu a lobby susu abagisi kutu makambo lukuta na kati Mabunda za kutu na masolo te Mabundi soto kalate bo Mabundi faut démission Mabundi faut ba tchaibi rouge kuna alonga parce que hier a kosa des années outrage na président de la République yo président de la République a lobby yo Mabunda yo donc soki kanamba tindio donc na bisengo na bino bondo kabino yibale donc oya loba devant président do yo na président bokokani président ko loba makambo la lobby et puis aloba ki ndengwana te oyena o déformer makambo président lobaki donc au lieu l'avance donc au monique bozo bang au monique boza ko banga na likambo ko président ko ta lobby te bozali déjà ko banga bozo soit déjà avance bozo ba bilobela au coup du président de la République alobaki te bon siko to pe mananu parce que ekisabiso nano motema parce que ba médiocre oyo omoni boso ba bando lobate siko ba monique biliaki bango bikuki les 24 oyo donc président comme penza full donc masolo na bango ko sila kaka les jours au lendemain omoni ke ba komi na ba palpite ba komi ko banga ba komi ko banga ye mabunda wana tangu kanambe abandoko boma batu est-ce que batanga constitution ou bien bakendaki na Sénat bataleke kanamba azo boma batu ezalaki azo boma batu bamandoko lobelo ko mokote sikoyo mabunda wana komi boye constitution boye ekosala boye akodi donc akomo bimsa article tant kanambe mobane ne kanamba bandoko boma batu est-ce que y a bandoko bimsa article wana et puis ayeba ke ye azali tout d'abord avant comme présidente wana ya Sénat aza député donc ba Elisa qui est ba élire aye ba batunaye o siko ba député mutu ba poneya comme présidente azana député mon o azo loba makambo o azo loba azali président de la République donc yeso ba longeli ki présidente na ye ya Assemblée nationale azali député donc député na président de la République bozomona ke il y a pas photo donc dès na lobika ke to pe mamuke boyebika ke na club original tozana ba partenaire mi balé donc Romain Ilunga le grand traiteur oyo azako sala makambo ezali ko mona na ndenge na epsaki binoka ke bozwaka vraiment makambo sérieux so bo sali fête na bino bozwa risque te parce que mutu libumu soki sali mobulu etindaka makambe belé donc vraiment yango so bo sali ba fête na bino bozwa vraiment risque te bo bengara batu moko lem susu azo yekola donc netma yoto moko boye na fête na bino ekotinda bino mona bokeye après wana batu bazo ben intoxication alimentaire boke na bani yango na recommandaka bino toujours Romain Ilunga na Belgique donc azana na mobilité géographique à se déplacer partout parce qu'azana antenne partout ya masolo ana bobenge ba prix ya malamu et kozale sengo bobenge de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi il y aura pas de problème et puis il sera toujours suivi na Sepela TV ezali décodeur o ya bana mboka o bazo la fierté parce que loko ane ezali ya bana mboka donc ozotala ngo on dit ozotala ba décodeur amindele lekikutu parce que kuna na kati oko retrouver makamu nyoso tout olingaka donc toyoka babanda nyoso mibale wana restez connectés sur Clébois Original à tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût!
Quelle perfection! Quelle propreté! La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc boito landa ba partenaire na biso donc bo monara émission tout bazala na kati bango mutu bazali vraiment ba partenaire na biso mibale ya sur au penza ezali kutu ya koloba lisusu donc Romain Ilunga traiteur na Sepela TV donc vraiment bo zali wana bozala na bango bosala kandeki na lobaka ke vraiment to côté esprit ba chinois ceux qui moninga sali eloko parce que biso na biso to lingana raté ceux qui moninga sali eloko congolais au préféré kende na côté mususu mais vraiment naza ko recommander bino monsieur Romain Ilunga na Sepela TV donc na zongeli susu masolo ya mama oyo mabunda na lingi pona yebisa ye azo exemple Vital Kamerhe tango a kotaki mbeba donc contradiction kotaki ye na président wana kutazaki net président na ndenge na bango donc tango kotaki contre-temps na Kanambe par rapport à makambu oyo Kanambe ngo kotsa ba Rwanda tango ba kotaki contre-temps donc au monique président de la République azali président kutu wana kutazaki président moko ya tinate mais Kamerhe a démissionné qui parce que au côté contre-temps au côté conflit yo na président de la République té tango yo ozali mukonzi ya parlement donc Kamerhe yebi loi kuta yebi makambe belé bomonaki a démissionné qui a tiki poste donc mabunda wana il faut donc kutu il faut démissionner parce que donc tant où y président lobby boye azo fioto lambanga lobake président na droite azo lakisa neti président yé mutaro lakisa président ba article au ya parlement donc ce qui omoni que yo ça ko simbate donc ça ko na discussion to yo ko discuter na président de la République donc place na ezali démission tika masolo donc bendana na kanisi ceux qui pepe de muto kosakio mais masolo luki wana ozoe ba place ko mema ote et puis président de la République ce qui lobby que les lois lobby que azali ko dissoudre ata lobi ako consulter wana ezali donc ezali basala rango na ndengi ya kolanda ndengi procédure salama donc au consulter ezali te que soki ba consulter bino ba non à sa décision to mona ki ndengi a le cas na France to mona Mitterrand lobby a beti ba loi to mona Chirac a lobby mais tangu président beti yango do mutu kutu akoko changer idole wana vraiment azalité donc et puis boye baka déjà ndenge bobandi ndenge wana eza déjà ba contre-temps donc biso to bando compter déjà ba contre-temps donc parce que tozane miso sous somne to sala ya muto Shadari wana o mutali babu ba tseki maboko boye to vendre sima parce que to ngo mélanger na kabu na mabunda te donc vraiment bobandi déjà ba contre-temps tozo pas tozo compter de tolbaika 3 donc fin masole sidi donc vraiment mabunda yo soko zomona yo l'équipe président à pouvoir donc yo mtoko diriger mboka donc place na yo ezali démission ba kosa yote na batuno bazo kosa yo a PPRD boye bake ezala Sénat ezala parlement ezali ba institution mukonza ba institution wana nyoso tout ezali président de la République azali kolona bino nyoso tout donc ceux qui ya lobi likambo mutu moko akoiko longola yango te
Sikoyo toko proposer bino donc jeune frère Nabiso Moko azali vraiment mon bundel monene ya makambamboka Nabiso donc toujours azali mutu IDPS ou association oyo soutenir président Nabiso Fachi Beton ezali c'est Koko là donc la famille ne cesse de s'agrandir donc vraiment nouveau-né ezali Congo Fort association Congo Fort ya président Papicho Chamala sortie officielle nango ezali ko salema samedi le 8 février oyo donc a sengi na association nyoso tout na bato nyoso tout balingi Congo na bato kaka ya IDPS bato tout balingi Congo baya le 8 février na Paris adresse et ko défilé na message na et puis to tia ngo susu mbala mibale boyo ka message oyo apesa ki concernant sortie officielle ya Congo Fort ya Yemoko Papicho Chamala. Bonsoir, bonjour peuple congolais. Ezo dépendre na air oyo bozo la nangai ndeko na bino Papicho Chamala Congo Fort IDPS France. Nazo beng sabino na événement o ezali moko na au mois de février. Ezali le 8 février 2020 na 14h Katinesika oyo Hôtel Belfort na Paris 8e. Togoza Katinesika oyo pour la sortie officielle ya Congo Fort. Congo Fort ezali nini? Ezali mouvement de réflexion et de débat démocratique pour la promouvoir ba action ya chef de l'État pepe na kemboka na biso et kende liboso na kati ya masolo ensemble pour tobimisa o ezali ya malamu. Mboka na biso efandi tango molai na iki na pasi. Et comme au sein siko ke biso bana mboka to vandaka ensemble tango nyoso bataille belé poto so la pona mboka na biso bana bino tozi conscience wana yang wana to yebike non boya ko participer na sortie officielle ya Congo Fort ezali mouvement na bino bolingi Congo ezala fort ezala RDC lo wa makasi bokoya bino ba curieux bino bolingi bomona boya mukoloana rendez-vous ezali moko ezali le 8 février 2020 à 14h. Ça veut dire de 14h à 18h on va te clôturer. Adresse ezanini 17 rue de l'Arcade Paris 8e arrondissement. Pembeni à Saint-Lazare, pembeni à Métro Madeleine, pembeni à Élysée. Ça veut dire que sécurité dans le quartier oyo ezali kitoko. Tozo beng sa bino bato ba association. Bino bato ya Fachi Mokonzi, les amis de Fachi, Afaso, Fofouat, UDPS, INC, RCK, CCF, CAL, Soleil Solidaire, William Tozo bengi sa bino mokoloana. Congo po ekende liboso ezosenga concours ya mutu nyonso tu. Bino bato est, bino bato sud, bino bato nord, bino bato sud, to sangani liboke moko po to mboka na biso. Yana ngwana to bengisi bino boya to kutana to solola. Rendez-vous ezali kaka moko le 8 février 2020. Bokanga le 8 février 2020 à 14h ni rendez-vous et vous allez à bino bande bozo vidéo bo panzango mokili mobimba. Merci beaucoup et à bientôt. Donc rendez-vous bisonyo surtout il faut to tia maboko na association oya sika eloko nyo surtout ezana sima ya président na biso Fachi Beton il faut to tia maboko donc le 8 février à partir à 14h bozomona adresse ezali ko défilé wana donc bokende ko tia maboko to ya wana to tia maboko na association ya sika ya Papicho Chamala na kombo ya Congo Fort. Donc to commis vers la fin mais avant to soukisa to lingi to beta sou c'était parce que mon mieux n'a habité donc président donc n'a habité au moni à lobby qui azobimisa même bas secret donc aux hommes qui makamususu donc trois institutions donc président de la République azawana Sénat izawana
Assemblée nationale ezali wana ba sololi makambo mais momi wana na peut ce kiol akomo bimisa makambo bango ba sololi banda donc aza même pas na discrétion donc monike ba infrakatango ce commission 4 donc dissolution et ko sala makaka pe et ko sala makaye ba ko sala ma petango ko sala ma to ko tala ka do yo sikoyo mabundo zolo batro total tango dissolution ko sala masoki yo oya libanda o fioto lambanga na yo o lo bake dissolution ko sala ma to tala yo mabunda yo net yo zo kansa yo zali puissante que le cas président de la République mais yebaka qui président wana na to longol parce que outaki député ba masana yo ba collègue na yo nde ba yeko chayo présidente par impulsion il y a Kanambe Jono Azaki Akala donc total la siko tant au président au sala parce au moni ba makambo ndenza biso ko to sepela donc ma makambo il faut ekende karabo ndeka to bandika karabo ekende karabo pour pekaka abu pia masolo on ka ici là et puis vous banga poane parce que bino bozo banga nazo comprendre parce que bino peuple lingi bino parce que bino bozana raïs mutalingi peuple mais ce que ba dissoudre bon là ça c'est quoi puissance na bino bozongi na kati ya masolo bo gagner mais loko bozo banga na comprendre mais siko yo tozoye bisabino mabunda donc yebaka na mutu na yo donc yebaka ke yo zali président assemblée sénézali donc mukonzi na bino nyoso tout président de la République chef de l'État chef institution donc chef suprême armée donc ce coup to vandi après coup tout donc dissolution pe donc résidence surveillée ya Kanambe donc wana ezali te ki dictature mais to kulukula bino ka ben fagata donc masolo wana tout boye bon de toute façon bocha déjà na mitu na bino boko vanda na biso 50 parce que tozalaki na bino parce que solution ezalaki était coalition avant mais parce que boule na biso bino jamais beaucoup ça elango bozala jamais na peuple et puis bino tango biso tozoboni kaka tango tochaki kaka école gratuite gratuité il y a enseignement au moins de bobando bimsate et ko simbate et ko sala beauté et aussi donc budget na biso déjà bo monengi ndenge komaki et triplaki et doublaki bo monende komi bino ezalaki te bon moi déjà tant babilo quand ndenge nezo ya ba contre tabino motema li kundu bolinga jamais et sika bino bo chouaki Félix a reçu mais c'est Félix aza mwana nzamba loba ki on a Londres arabi sika wana ye ezali peuple na nzambe mutachi wana o bo rata ki na ba viona bo si bo rata na ba viona bon moni dengi ba soldat na biso ba wite ki na participant Félix azana azozwaka donc bino bo mo penza Félix azambe Félix azana noko yaya bo moni ba militaire wana ba yeba lata ba tache wana pembe eza première série bo mona ba série misusu bezo yana bazana na kati ya njungu bazolamba ba onta ba bimana bo comprendre te Félix azana noko mais bino malembe tia tibino na mira makwanza bo mona nda mema bino bo ministre lo mo avant l'élection que oh machine à voter ba faulu donc ce qui élection oui mais sans machine à voter mais élection eko salema te toko tikate élection salema soki batie machine à voter wana toko tika yango te elingolo boyeke nous ne boycottons pas toko boycotter ba élection te mais toko kende na ba élection te tokotika pete nanga asalisa ba élection na mboka wana avec machine à voter c'est deux choses différentes donc na banza boyinga malamu botika malamu nzambe abatela bino Fachi Béton grand stratège à lobby machine ou pas toroke na ba élection bosukawa to suki sabino mais vraiment boye baké dissolution parce que contre temps aux la parce que bino boza ba tout déjà ba fichol boza donc ba médiocre boza déjà ba ndoki donc makambo tout Félix azo sala ya kitoko bino boko sepela na yangote donc vraiment to komi presque à la fin ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc je reste toujours friand de vos commentaires de vos suggestions de vos observations n'hésitez pas à me les faire remonter directement sur notre site cleboaoriginal.com ou sur notre compte YouTube. Donc, bison de tozabo, tozalina et sengo moko, beaucoup de imaginez. Donc, parce que Nzambe, Moutalingi Congo, yé mutati Félix Wan. Au moni biso, tozolinga ben fragaté bien, parce que, eko bimaka, parce que tozo memabino pe na ba contre-temps. Au moni Félix a salé bien à Londres. A betika et loko moro boy. Donc, bilo kwa ndengwana do biso zo sala biso sengo, pour permettre biso, to dissoudre
parce que biso souci na biso dissolution parce que il faut au moins ka bilongi na bino wana soto au mona mo kaka conseil des ministres Félix aye azo pesa batu mo bambote bilongi moko boye bando sala biso passe bando ko faire souffrir population. Donc place na bino eza wana te photo mona ka bino te ou bien bino fo bokendra ba réunion na bino na kingakati RTNCP na mutu na mususu ne ba kombo moko ya ba président na yepe fois longwa RTNC wana bozoleka kutute. Donc bozoleka kutu il faut to mona kasusu bino te bilongi wana parce que bilongi wana ezo pesa biso ba mauvais souvenir ya mboka na biso. Donc vraiment boyeba ke biso toza na bisengo ya ko sakana te parce que les 24 et kokakite et kokito ebi ke président na biso sikoyo do akoko la muki dissolution. Donc bo la limba la moko après maître nageur boyebi kabunde misusu bakozwa bako accélérer mais batu mususu na reste bako couler koleka donc en tout cas ekoza esengo ya on a epsaki bino 2020 politique en mboka na biso toko sepila toko tipa na bisengo na elengi vraiment de tozali na président na biso na Londres bozo ke lengi akosakana te donc président zo so na bino on dirait donc bozo sentir penza ke oyo azali ndeko na biso donc boyebika ke soki na komi na suka ya émission na pesaka mbote na base oyo penza ezali éparpillé partout dans le monde vraiment base oyo tokoki kotika ngote parce que base nde mutu et comme ça président na biso président de la République à partir à Genève bandoki pas président Betichita Sima mbala moko ayoka la base tilelo akota na kati ya masolo a quotidien na histoire donc tolinga te président autozui lelo so balbike non donc makambo et sili awa président na biso fachi a koti na kati ya masolo na histoire parce que guerre ya est yimta sili yango guerre à est yimta sili so moni au soda sikazo sala wana a witi na ba côté na formation bomoni biloko a sala donc vraiment base kaka yangonde vraiment base na banda toujours on a honorable député indéboulonnable Ziko Mayele. Merci à trop Ziko Mayele na motema na yo ya boboto na nyoso tout au sala rapport na mboka na 5 minutes avec César Ngadi na kei na esika zali parce que y a la cheval entre Europe et puis Afrique parce que y a na mbongo oyo azwaka penza mbongo ya motoki vraiment mbongo ya propre donc maman Angèle Mbouyi maman ya mbongo ebele pe a edarbat pe bamsupe okoza na mbongo mona ke a edarate mais maman Angèle Mbouyi ba mbongo ebele et puis azali mwasi oyo ba société na ye ezali côté na bourse donc vraiment esengo mingi maman Angèle Mbouyi continuer ka na musala na oyo zo sala po na mboka na biso na tikali toujours na ba maman po na kopesa maman Adèle Yombo kuna na kati ya Val de Fontenay parce que azwaki matanga kalate bon matanga eleki tozwaki le mo temps vraiment ebelete po biso to bandaki ko voyager na Londres mais elekaki déjà ba lo baratek eleki malam parce que ça la passé mais siko maman Adèle Yombo à reprendre l'activité na enyo surtout donc vraiment maman Adèle Yombo merci na ba association na ba ONG na yo ndengo edaka bana oyo bazali rejeté na côté nyo surtout yo récupérer bango donc na kei sikoyo na Londres pour na kopesa mbote na José Kanoa ki kakamene masana otozalaki ne kuna vraiment séjour elekaki kitoko ya kitoko donc toujours na kati ya Londres nazali kopesa mbote na maître Wera Mukuna bomonaki sécurité ya président de la République à part anglais à part sécurité na yemoko awitaki na mboka donc maître Wera Mukuna zalaki na pointe bomonaki vraiment que président za wana ya za pembeni parce que zalaki jeté ya mwana pe biso to zalaki vraiment bien na maboko ya maître Wera Mukuna donc ba mwambe bimaki te na tunaki na rapport ba mwambe ko bimate po bango moko babangaki ba yebaki ke soki mwambe bimi ezali bien te bango nyoso tout bazalaki alake lele donc vraiment maître Wera Mukuna merci à nyoso tout au salaki nesika tozalaki kuna na kati ya Londres nazali kopesa mbote parce que abenga hinga tango nazozo avion nazozonga donc na British Airways abengi ngai donc nazali kopesa nga na benga ke mingi le bailleur de fonds José Mubiala ba mbote ebele et puis na makambo kaka donc ndengi na tangi José Mubiala na kolo ba bato tozolo ba makambo ya ba nyamulenge wana ndengi na expliquaki déjà donc nga nazongi la tene expliquai malamu nazopesa bino pe exemple ndengi na tangi kombo ya master nga José Mubiala lelo toloba mwana ya Kester azali papa ne congolais maman ne congolaise mwana ya Kester akenda ko bunda guerre pona ba français lelo akoma na chaise roulante pona nini akenda ko bunda kuna na Moyen-Orient
akoma lelo na chaise roulante bongo sikoyo c'est tant que nako bunda kuna balobaki ke yo bunda te obi ozo masasi te parce que ozali mwana ya feu Kester emene ya kwa mambo personnel bon monique par exemple on to pesa déjà belé donc José Moubiala et si ozali le bailleur de fonds merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngati siko to kei na kati ya Belgique kuna na Bruxelles pour na kopesa lolo munongo ba mbote belé ya zali moninga ya Doudou Swami Doudoulé ba kola depuis vraiment adolescent tisiko bazalika na métier parce que les ali facilité les ali vraiment rare na kati ya poto ba métier et mais parce que ba métier awa et comment vraiment ya kotanga donc tozali ko pesa mbote susu kaka na kati ya Belgique na Liège na Mogi Kinkela donc wana za petit na biso a parler donc petit frère professeur na monier na quand ça ba petit Roger de wana za baza ba leki na biso penza donc to mona bango ndenge bakola donc Mogi Kinkela donc ba courage belé et sika yo zali yeba ke ba vie na bazali toujours simana pona ko sukisa na zali ko pesa mbote na mon voisin na ben que mon voisin Chai Mukenge Chai wa balengela donc Chai Mukenge Chai merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par les grands réalisateurs Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc, sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Il faut voir ma solo, Nambuchu, Penadikosi. À très bientôt. Original.